na lobby yango bana sila. Boyebi à un moment donné sila comme opesanga mawe. Sila comme opesanga mawa. Carrière à sila eza mawa. Tant que tolobaka na bino changer ba entourage, tia motema malamu, linga bandeko nyonso. Bino bokasa lokwa toyaka olobango na ndenga mabe. Tala makambo o nanu tota no o ezoleka kaka. Poani ezalaka babakuk. Poani ezalaka bano bajua pasila. Balinga na mibali bango na bango mabe. Baswanela bilamba mabe. Baswanela idol. Tandeti na miniti oloko ba oswanela. Mishu naela za idola mishu. Awangani. Babiloko moko zanga tina. Dina na ana bana o bajua pa na ye. Otika loyoka te bana dina na baswana kina Steffi. Baloba kiboye. Oya le kiboye. Oya famille bota kutu n'en parlons pas. Famille bota otika lo mona teke intel alekio na kitoko. Intel alekio na ko jouer. Intel a jouer bien koleka yo. Po na nini kaka ifweza la kaka pa sila. Sila. Omoni makambo yo sema. Omoni ozo buka lelo. Seme bolamu po obuka bolamu. La famille botika ko semaka trouble. Botika ko semaka ka trouble sika batu baza. Yo zaka semer de trouble. Yo semaka kamabe. Tala o ezo komela sila lelo. Tala o ezo komela sila na groupe na ye. Est-ce que ba comédien, ba maison production zaka SB, zaka SBT. Pona nini ka makambo ezo bima wana. Pona nini ka makambo ezo bima kaka kuna. Bana mobimba bawela kamibali, bana mobimba kosona pamba. Est-ce que bokoso ne la po oya leki na ko jouer. Oya lobaki aza idole na esiko ndenga leki na émission, alobi ketenga idole nanga sila na mama Marie-Hélène, biswane bandi. Bafani ya Naël na bafana Michou. Na famille bota yo ka o bafana Linda, o bafana Davina. Est-ce que chez nous okoyoka biloko wana bafanya Linda, bafanya Davina? Mawa pona bino. Eza mawa. Tellement boyoka pe conseil te. Toyoki kuna mamwa lobini kuna. Oh Linda. Lelo bino bopesi Linda raison. Lelo bino bopesi Linda raison. Linda obandozala kaka na raison. Lelo te lobite. Ti mukolo yesu akoya. Obandozala kaka na raison. Eza mawa mingi. Bravo famille Libota. Mama Bellevue kandi bravo na musala osali. Osala musala kitoko. Yo penza ozo gérer ba fan, ozo gérer ba communicateur, ozo gérer na ba comédien o ba tourna pa na yo. Ozo gérer bango kitoko. Pa Bellevue boyo mona buzo batin. Koto asala émission na ndenge na tozo pa Bellevue bo mona buzo botin. Babomba ka busoto abana. D'ailleurs bana biso kutu bazaka pe na busoto te na toyoka bango na busoto te. Me bino bozaka te ma bino batu boyela bango mibali. Mobali moko azofuta mbongo ebele. Bino mo boyeli yo pe ke ebima na ye. Yo pe ke bolingi bana ba apparaître. Mbadi. La famille to somba babie kuna ya to somba babie na biso deuxième date bientôt sold out la famille. To somba babie na biso na kimia nyoso. Kuna Mimi. Non, il y a la bino émission Mimi après émission to lo bilana Mimi Kabo. Mimi Kabo oko kolo lilo ya na no lelite oko lela batu basomba babi. Famille bota ya bomo ibandeko, famille bota ya vie. To na chouate. To landa ke siko to mona discipline na respect za. To landa siko to mona makambo ya malonga. Discipline, respect. Moi mayele, discipline, respect. Koto sagesse, intelligence. Bongo ndezalaka. Koto ka abimaki na mobali oyo. Bawela ki sap. Bawela ki bote. Bawela ki bo. Na bnicho comme suso, micho comme suso, moi ça 21. Pardon, badi. To landa la famille. Boche la ba abonné kuna pardon. S'abonner aimer vidéo. To landa. Faut épais sa leçon. Michou. On a même traitement. Oh, bah ça l'est linda, non? Pour selon, bien sûr que même si les aïeutés,
Mais selon maloba maman, je m'accorde futa te. Selon maloba maman, et maloba pour maman regretter le biso qui a eu kaki. J'ai pas de problème avec lui, mais je suis d'un côté. Selon maloba maman, accusé indirectement. Selon le lobby de la maman, la maman n'a pas la diva. La maman qui m'a dit lobby avant la la. Mais quand elle n'a pas pongi sur les coquilles, quand elle a 12 heures, elle n'a pas pongi. Quand elle n'a pas pongi sur les coquilles, pour pongi ça, faut vous respecter. Sinon, on va donc tout passer et tout. Elle n'a pas la sur les coquilles. En plus, elle a 8 heures du temps. 8 heures du temps, on va faire la coquille sambo avant la télé. Selon le lobby de la maman, elle n'a pas la diva congolaise. Et ça me quoi, Linda Lomba qui a cause na yo. Ne lobby la maman pour regretter mi so qui a yé baki. Ne bi ke bo regretter Linda. Ata bo boya mon ami so baki, bo regretter Linda. Mais on va dans le bangoye. Maman lobby. Alors bien mi pas na bien qui basa na guerre de leadership te. Bazo na bandeko. Preuve ani. Ba Linda na ba gati, bazaki na ba alicias. Bazara na ba guerre d'esprit te. Bazara vivre de quoi bandeko. Preuve année, bazara soupa si la te me bondeko wane tikala. Oh le on a été que oh on a ba si la te. L'on a ko analyse moko normal. C'est vrai, bam ça profite à ce cours ça comme on a masana Christelle Lomboto. Ça qui lolo. C'est vrai, n'a pas que baba ko na mi sabato. Beaucoup négligé, beaucoup. Ça qui a Linda wap, mais na kati la mino. Beaucoup regrette Linda. Maman, alors mais ce qui a yé baki avant. Mais à ça la mambo à ça la pour la Linda te. Pour le bara que Linda tonga, mais mon boy mais que Linda tonga te. Beaucoup tonga biso news même na banda. Tout tonga pas maman biso. Biso na bien, ma parent ba tonga ba na bango. Biso to tonga ba maman biso. Ndika ko mama biso ko akufa likola biloka mokili ngola ko ya fufu na pondu na soso metsa pe kisa mama biso 80% ko kufa na yi ko lia po biloko nyonso metsa pe ki na to ngai asa ta mama na mais là ça me fait mama biso akufa likola biloka mokili po azaka soki on lui dit maman yo so lia pondu ba besa na secret bela comme yembelo. Donc, quand on a fait qui s'en a massacré, donc quand on a fait à Koufakae, ce qui maladie est bon, maladie est des oba, bah, quand on a fait des boulous, mon coe, oh, maladie est au côté calaté, on m'a choisi une blague, c'est bon. D'abord, non, tout dit, maman, tout ça, tout le monde a été dans la somme. Donc, quand on a tous, on va pas comme ça, à ton acquis, bah, bien. Même pas, mais surtout, ton parent, mais surtout, on va pas faire ça, ma parent, comme on a si même comme ma parent. Ma parent peut attendre ma bande à bateau na pe bana ya moyo mona acheter wana ma papa yo tu osona mo alote na aza mo kiba boya ma bana bane mais so comme na ba 29 30 ans yo sona mo alote ça mo mutu moko te si le mariage ne vient pas à botata ma parent peut attendre ma bana ma parent peut attendre ma bana. Donc, les gens qui ont Linda tonga wana. Bino mon capot les gens atonga nini et bimateti lelo. Mais je crois que le temps est le meilleur allié. Alors ma bon ça qui nous tout tanga mingi. Pour dire que t'es dans ma maman regretté à vous. Beaucoup na Linda wapi Linda ça qui asa monte. Yo Kenya bio et ba no valeur te yo ça no fan. Parce que n'attend pas Linda, est-ce que n'attend pas Linda, c'est basi kito. Banal basi basi kito. Ndeti lina okakolina ne longi na taille na bassin tout la nuit. Français qui coule na suka, anglais qui bo bagati bi ba alicias. Masaka une famille, guerre d'esprit à la raté. Ngana roloba, non peut sans conseil. Parce que dans une appel de part et d'autre, si réellement, Michou, tu te reproches de quelque chose, change ta façon d'être. Si réellement, tu te reproches de quelque chose, pour changer façon d'ailleurs, tu as ça à l'ouvrage, tu as comme un avocat, tu as changer mon banquier.
soki pe oyebi eloko te eke bazolatisa yo mokumba oyo osali te tika mopa nzambe lelo bamama molobi yango mama international soki ayebaka masala te oyo asalaka palinda akondanaka linda sans preuve yango ntango akomaki ere ya mishu amopo selon mamu eza lokola Karine Mutu selon mamu ngate nalobi bokotala émission ya mamu eza na chaîne ya mamu selon mamu botapote live ebibi lokola Karine Mutu na mishu mutu babengaka epo bayebise mambo alinda wana selon mamu je n'ai pas confirmé selon mamu eza a regretté longa bisoka yebaki angaka se laisser faire te linda ngaki te parce que linda kenda na pression ya peut-être bon lika boyebi mutu na makolo te ba okoselo pesila soki likambo eza pa bana no okoki po benga ba journaliste no ba fan ba Gérard bango sila ba fan ba Gérard bango pour même pression au linda zwaki yango lo misho komozo yango na misho soki si réellement sala kia au monde que la mokili tout laisse pour eloko ngo bolobaka linda atonga nini aloba nini ti lelo moto apesa réponse nango aza te kaloboba bavoice ezalita na Congo oyo na ndenge na bino bakoka voice soki troisième année yango voice ebimaka te voice ezala te soki otonga seke babeteka liselo soit na misho amam sipa osanga be eza normal totonga nasi amam sokofa tokolia toujours moko boye bayaya camarade nanga ya nora mavamu abisanga o babiloka fresh oka bangombe na bangomba fresh iwebete na mikolia nazo kosumbela ngona Ethiopia na Gambia ngomba fresh leno abisanga ngomba fresh pe ngomba matsa so pe ni na kana bisa mama wabi siki no kufa na obe no kufa jour ni nenia no kufa jour ni ngango ese mama ngomba pa fresh boy ça m'a beso pe na cholestérol lo ba kana ya nora mava mwa bisanga ba ça il y a une oreille ça c'est le docteur mama bisouti pas ya camarade nanga pas ya ex camarade na polik neto banate pas ya ex camarade nanga maintenant qui connaît ya ex camarade nanga mais c'est que le docteur mama biso pour comportement na polir zo c'est bien longtemps to nenga mama balobi ngamba fresh au pays et ça va payer et zo biso cholestérol ya nous expliquer comment pas bon ni na ko fa jour nyango c'est bon so iba ata ngombe c'est na kufika c'est non woso mama penza c'est que boba ngilanga boba na kufa kotikala totonga ki akufada totonga ki tilo na balekla totonga ki ko atika biso totika na kole et pour tout ndaka biso biso to yipsi so kufito lelo te poso yo kate so kufito c'est so kufito lelo te non so pas na so lelo ka mabaya pa vie mwalf babeto ka 4 pam na boto na kasa ko boko na mbese na mikonga poso yo kate ça c'est cool mais je te bats les comme ça il là bon ça non mon ami et comme ça il là mais tu sais quand bon ouais ni ba les gens comme maman biso que kada biso to maman so ko fa faute ni mon ko fa go lia waso ici de côté maman waso ma sanga tu na coupe plastique also ko mi la mai moi na ça suka mtazo timbele mama oh pour la masanga te banga moto mais ne ba ka te masanga so tu na coupe ça va ba malibanda watu vanzi nebo na vanza ya banja au masanga liga mbala suka so ya parce que maman même moi non mais mais ni non mais ni non mais la maman toujours dans congélateur OK yani ni maman même maman moi ni ko na maman moi ni ko na maman maman zo mena nini les na ok so mena mai pesa ngapela mila ba como toko so kana ba como benda na ko kwa mama to ko yemso misa ngai na balika na mi bal to sangeli to bando bende maboko to tala bona masanga to ka ni mama so kana mi onde na kufilo bi boba na kufa ti do to make to ba kufa kwa bloko lia akufa kwa bloko ki to la kisi ke so ki linda emsa azaki ko emna anka bino mam spell kambo
likambo mama sa sali biso nyonso totongaka baparent mpe batongaka bana partout atanga nde naza boye na boutique nanga mpona bazotonganga mpo lobi nasalisi bango mosala makasi okanisi meme bana nanga meme stefane batonganga mokomisaka yango grave likambo yango nini oyo linda atongaka lelo kokoma oregrete mpona maloba ya bajournaliste ya bakupa baregrete acte basala linda ata oje de tout le monde bolinga kolakisa ngo makasi te ça se voit boregretaka à cause peut-être entre nous bon mais je suis pas bien ça comme bon nga réaliste na ba live peut-être entre nous linda déploraka comportement moko boya mam so eza normal aza sense dans un monde mais ça entre nous peut-être yom to mais maka mo ba Karim monde peut-être yom to mais maka mo ba Karim monde apesa mo ba journaliste pour na ba dire ya ba journaliste na bino la plupart bazo tia cause ya départ à linda na mutu na yo même ça profite à Zokosa. Bon, dans la plupart des journalistes, ils ont cause, il y a des débats à ligne dans la moutou. Pour preuve, mademoiselle Claire, oui, ce qui. Il y a tout à Naomi, à Télémé la Kiamo. Peut-être qu'il y a un peu de Karim, moutou, n'a pas ma bête. Ndeza kali solo tamba mima kali solo Gatsby alongwa pona ne ba maltraitaka linda Gatsby azana prompte Gatsby nde basalaka linda supportaka moteur alongwaka donc Gatsby za kite ke oza na problème Gatsby façon ba memelaka linda nde lokwa ba komaka close Gatsby linda Paulina yatika kana itanga ke libala nde Gatsby supporter ya kwa monde ki bazaba bolingo na basu yango pasila conseiller 10 bolingo ba linda na ba Gatsby lina basu yango pasila basu yango sika mosuste ko ba yaba ki d'avant basu yango pasila donc pour dire que les lopeyo bon non ça analyse par rapport à baloba na pena roya na ngamba nisho alobi quand comme na tanga Naomi et comme qui n'est pas comme la faveur à Michou à côté les mélanges alobi erreur tout ça là qui parle d'être ça là ou pas il y a Naomi et dire merci Naomi peut conseiller 10 non mais ça pensa moi la mongo OK ata bo sanki le bino nyonso moki mo mbeboyi article à kimia nous mettons comme non na balimbi ça na passé pas to comme Naomi pour Naomi pas du acharnement mon âge acharnement quand se le disait abi moi les commentaires me comme pas Naomi bam ça profiter bouti kana bam so bien masanga na puiti na ye atele mena kia molelo comme pas naël mettons le bana likambo naël na likambo naël na Michou quand se le disent bango sur des bases on peut ba la mibali bango sur des bases et le ko mo mo za mibali selon naël muta publia ye eza Michou selon naël bonga za RTN qui ngana kota selon be Michou ton ami selon ba monga sona ba monte beza selon batu la ba mboko batu na se renseigner selon naël mutu a publia ye eza Michou et selon Michou eza yeke elle jure que ezala yete mobali wana vie fidèle azaka mobali na Naomi na bana na nyonso abandaka nde mobali ya Naomi ye mutu asombela Naomi voiture ou azana ngwana azalaka mobali ya Naomi mutu aya na cob ndeko kaka ya bakuku ya chroniqueuse ye mutu aya na cob apesi Naomi alongo na Naomi bazaka na Naomi mapesi lisusu Michou kopango et comme na era Naël fidèle ye moko akepa moto mususu apesi cop ya Naël
Donc, déjà, mon mibali est kaboula kabato. Mon mibali est kaboula kabato. Mon mibali est kaboula kabato. Et donc, ça va vous, babini na babibali mingi. Mibali mususu bazaka mibali akop. Baza mibali ya soloté. Oyo koko yo telezwa. Mais malheureusement, na makambu, il y a pour ça la mambosalité. Une fois oui, deux fois oui, et quand tu as moi moki. Parce que ce que c'est si comme moi, toi, ce que tu as bon, à passer par exemple 2 milliards PC. Pour pas lui il me t'a sommé Naomi voiture pas Michou, a sommé les voitures chez cher collègue wana pas Naël, il me t'a sommé Naël ndawana mnene. Ngani maman lobito koloba, maman quoi SB, alobito loba. Pour bango moko ba ka makamuna réseaux sociaux pour la ça va guerre d'esprit na bango bana bela ba ça va guerre d'esprit na bango te mamu ya félicide muta lobito loba eza kuna na chaîne ebo kitala ebo babina mibali moko mingi babina mibali moko mingi mobala ki oya komi ya obi ba ba tourner bango pe mibali yango nanga makam bana basi chercher quelque chose à faire. Nandenga mabeti. Cause à la dépendant dans l'humanité, tu risques de faire n'importe quoi. Même tout sous au qui comme matana na mbétuti. Mais pour la mongo mata. Pour toi, il y a mis prix à ma boquille. Il faut $100 pour le tournage. Mais les gens qui ont vie dans la SB et ça, il faut que nous soyons là, il y a des fanatiques. L'on a le bassin, qui nous monte. Dans le bas, il y a ban na wana mkubokozwa muntu moko sana malade okabolela bango bango nyonso. Parce que déjà na SB bocha qu'il faut péri qui faut changer makatongo midi pourquoi faut collecter makasi nyonso tout ça demande de l'argent. Et de l'argent na musala ya théâtre na biso ya Congo. Level wana na level mo botia bara likolo pour essayer quitter comme ça les disent bana tête parce que pour normal les lots michou ba comme on a dit sous chapeau wana bato michou bino bokoti ko boko finga na et ce qui veut soit disant pour alobaka ke idole na michou les lots wangana michou abuta pas dit nana michou wangana dit nana na émission bobeta maboko tout c'est pas ici bas ngalo bango ata biso ndito botambana ko apprendre moi à noter que finga monto to boya monto to ngale to kana ngalo ba tout ça va parfait mais bana biso ba yekola mabe na libanda pour na komba nzambe na okosa te mama mingati mama na nga koti na sama bili ata imbécile abimisa ta finga minga siko naza mwana ya mtu pasi ngaza mwana ya mtu tata nga baleki na baza mayele moko na biso o mabso ya mayele mo mabso ale pasa mayele baleki na baza mayele yo sakana te mwana biso asuka tia si classe asa ko 80% te ayo 80% mais examen d'état pour la pinga avec ton ensemble prendre la chimie Congo mon stress wana ngazo 80% moi na biso ça va prendre qui ban atanga je c'est vérifiable atanga na d'école je vais là bosimbo mais bon tout na nga ba yana na sisa ba école zo ba benga na non pour la bandière na examen d'état pour mona même ça qui basa mayele pour les na basa mayele au sakanate mais na malgré wana nyonso ate mbesi parce que le fond attends ok yo pour dire quoi na mokini to kopia ka ya malamu misho vandaka na kingi wana na katinana akokoza la odinana yo ne besoin ba comme personnalité afinga oté moni lelo ezongeli nazo comprendre que ça lelo côté oza na innocente okoza ko yebi lelo côté mais parcours na yo
elekaki ndenge nini tobongisaka banzela na biso totambolaka. Attends, Aurélie, attends la licence dans les providences. Pour dire que les lots oyo, aux futa, ma peau cassée, peut-être y éviter. Mais vous allez passer, ma côté là, yo. Et vous allez passer, ma côté là, yo, pourquoi? Gaza juste gars depuis longtemps na yo ba beninga na yo ki be ko to ba beaucoup et ben ça passe ba ko to le point pour ba ko ba ni linda so linda no wa ko na yi parce que kaka tango yi linda ba saka na ba lina parce que ko sa ba ko ba comparaison te banana nda so to do toujours CP na ba so ba ki ba voyage na ba zo ki na si na ba so na ba en fait parce qu'on vit en famille parce qu'on vit dans quoi boss na ba travailler avec parce qu'on vit là on est pas la famille bote parce qu'on a belle vie non parce qu'on vit en famille aussitôt yo yé comparaison comme entre linda na yo comme maman linda ko la tati linda na ba bijou linda na ka futa saliti na life. Et ça, linda pression, linda l'oué. C'est ça que linda tonga, kalikamo linda tonga. Si les lui est banité. Et comme il y a mis bani, et comme Naomi. Naomi, na Michou, non, Matonio, ça va finir, Michou, va finir, Naomi, ce qu'elle était. Moi, elle est très forte d'esprit. Asa esprit au sakanate. Asa qui est malheureuse à la réseaux sociaux. Elle est restée calme. De le commun à elle, ata oyebi likambote, bakoro ba linda yi. Pone lo bela mamoza angwana, abeza ki linda et commun na on, de le commun sous na elle. On a quand même Sandrine wana. Pour et comme le voit des trop. Pour ce qui est Naomi, peut-être Naomi pas banda théâtre kala, alors non entourage à théâtre. Bayana eba sala ba théâtre ya mwana ba lendi saki peut-être linda asala ki batu ya ko lendi sa yepo asaki na milier wana te linda on se bien ba la français pour les gars les autres kuna ba wala ni sala ba musique na ye abeta kuna ba wala ni Bruxelles on monde ya ba artiste ya ba art de la Gombe na monde ba artiste ya ba boké o blo ça et ça deux mondes différents. Si vous avez longtemps comme une naël, maintenant on va dire non ce qui peut Naomi a le mois qui a le rapport à combo na yo naël va le rapport à combo lo bateau bolinga michou si réellement bolinga mutu balinga ka va protéger ka yi mutu balinga ka batina rien na scandale te on dit et ba tu pas quand ça ko linga mutu ça ko ya ko défendre na réseaux sociaux non. On va laisser dans les réseaux sociaux. Mais ngai na lo bakamona ko permettre ceux qui na sona yo. Même si na nenya les amis sont comme na so ko yana comme na réseaux sociaux. Pourquoi bato bolinga ka micho makambo nyonso eza ko landa te. Parce que net na likambo oyo ndenge nga na yoki abakuku moko azalaki kofinga michu na elle a tie flair après batu ya michu pe tango bamoni bongo tango na elle asala émission tango na elle ayo asala émission na ali idole na eza sila na mama Marilène de ba fanatique ya michu basiliki bayo salela na live ya ofinga ye etalinga eza na réseaux sociaux etalinga bivu makambo bochopi na biso bolobaki ba bochopi na biso émission eza ya kala ya 5 mois émission nini la diva émission oya Naël te na ba émission o Naël asali na Vincent yango nde mutebelisi moto pour nga na otaka makambo yo tie la diva pour mamu
émission Naël. Wasana Michou. Maman pousse émission de sous. Tu as une émission de Michou Wasana Naël. Malobana Nimi na Monokoya, Naël te Emi na Monokoya Michou. Quand tu m'as vu pour la première fois, tu m'as dit, hey, Michou, tu es mon idole, j'aime tout ce que tu fais et tout et tout. Ozo c'est qu'il y a ouvert. Quand il y a ouvert, on a Yohana. Malobana Emi na Monokoya Naël te Emi na Monokoya Michou. Et cause à la paix, il y a solo Naël et ça qui est bon. Pour même dans mon zakoloba, Naël, Matik non y a ce quoi il y a Michou. Mi créé, Zandere la tika pour copier Michou. Toloba ya boawa. Toloba ya boawa. Mais ezaki loko bino ba pro Michou ko ko landela parce que bino ba pro Michou pour tirer Michou na ba problème siko. Kana mo ba comme la amani ka lobi. Likamu ekomaka likamu soki kaka yo moko mokolo na mo leko komisa mo likamu yomana ngala nyala ngo ba fanatique te o ba ko ba tu na nyango te parce que comme ça ko ba yo lali na yo ba tu na yo basali o koti na hando moko oyo o ebe ya mona mutu na makolo te pour likamu na vie o moni ngaba neza na réseaux sociaux aso moni na oswala na lingi ko swala. Bon, la discussion sur ça dans les réseaux sociaux, na lingi ko sala. On ka aller dans les réseaux sociaux, on cause à la lita la muki, aya lobi likamu. Le banga mo na sepeli alobi nga pe na oya na sepeli. Likamu na vie et comme likamu kaka sokyo lingi comme likamu. Ba pro Michou soki bolandaki na lobi fanatique idol na eza sila na marine soki bosela ki on live te même Michou na ekimia mais oui ba poto na ye asa e enjoy na ye maza na ekimia en fait bon lukeli likambo akana kité bon lukeli likambo akana kité ce qui est sûr si la komi komo na Michou de trop na SB si là, a commis comme on a Michou a commis des trop na SB parce que Michou comme na ba fanatique Michou na ba chroniqueuse na ye o yo ba le la kaye ko le kasi là Michou na ba page na ye net ba na choix na ba page à Michou et tu as assis la minkte bon voilà c'était moi je vais te frapper va dans la chambre tu es puni aujourd'hui va dans la chambre va dans la chambre va dans la chambre, c'est pas fini. Va dans la chambre. Je t'ai dit aujourd'hui tu ne sors pas ici. Parce que je t'ai dit de dormir encore. Tu t'es réveillé. Va donc, va. Je ne vais pas faire. Je vais te frapper. Et on me frappe. Pour mes amis, Michou a commis des trop na SB. Et Michou, non, bah non. Oh, interdiction. Bon, t'apportez la live, s'il vous plaît. Bon, t'apportez la live. Comme un Michou comme qui a commis des trous na SB. A matin, et des trois na économie qui est étouffé. Si là. Bon, yo kambo, na maloba ya 20 ans, ma sala qui émission na poto. Oui, mais les kambo, bota maloba ya 20 ans. Tombe à tout qui a compris. Malgré Michou Kabila, a mis l'eau non Kabila la sila. Oui, mais l'eau baya Vincent. Regarde, on me dit, oh non, Michou comme la prendre Dieu. Parce que si la Nini a malgré Stéphane Kabila comme il est normal à moi, bonjour Kabila est au Kabila à moi, il n'y a pas de problème. Mais mal l'eau baya Vincent, mon toit à ça m'a yé, on comprend déjà qu'il y avait quelque chose. Naba scandale ou est mignon si la tondi Michou. Mais les pauvres mes amis. Alors ça va j'ai dans le bâti nautique à yomo comique là. Et Michou, on a conseil. Faut quitter les choses avant que les choses te quittent. Sinon t'es bas au final, moi c'est non voilà. Tu as comme un papier.
te misho kumani na Vincent te mama lokutanga ba mama lokutati misho mani na Vincent te o mani na ya mwana te mani na ba moti wala mutayo ko mani ka message ma lokuta po wala wa raison o mani na Vincent te o mani na ya mwana te ngat kala réaliste na ba live il n'y a pas la moindre. En plus, à 7h, on ne mange pas. Baba. Ma femme. On a zoko la teste femme comme souki là ah. Comme tu as kanga mulaï. Nata ne loko kanyete. Nebi mishuti. On a poussé ba mishuti. Et là conseil. Parce que makambu ya bana mibale baswani bolati c'est mon nyonso parce que si là dans tout ça yo étant que maman wata yuzaka fanatique ba gérera kaye fallait gérer ba warrior tout le monde aux yeux de tout le monde bana manzaka manko wera zaka bini bo gérer ba fanatique nae o gérer ko tout ba population fanatique ba gérera kaye si là occupé comment un mois dans la page na yo aussi là. Pourquoi tu n'es pas reconnaissante? C'est pas bien. C'est pas bien. Aux autres petits camichons isolés. Elle ne mérite pas ça. Cette fille-là, elle ne mérite pas ça. Achalo pe ba poa na ndenga makamba ngo ndenge yo lingaka. C'est la seule vidéo de sa consolation et en monté là. C'est vrai. Si la baye Michou Kala, même la relation amoureuse, c'est beaucoup comme la relation tout santa et ça sous les a quitté tout santa yango. Michou n'a plus sa place dans SB, mais yango wana était abîmé dans mon kilo. Oui, bah, pour soigner ma relation. Et ça qui est, peut-être on a battu belé. Michou, pour l'être Michou, au les cas Jimmy, moi, na lemba, à ça la yoni. Pourquoi couper ça? Ce qui sont ici, comme on beaucoup petit bateau, oyo, tout le monde beaucoup couper si vous êtes là, le beau côté. Oui, mon toit va sage. On peut ça bonsoir et à mon oncle. Oyato yami ba mususu leki parce que tout laisse dans la vie. Il faut savoir garder des bonnes relations. Des bonnes relations, c'est que vous avez proche nabado na vie ou tout ce que vous approchez, vous avez la pireté, vous la répétez, mais vous avez zen parce que lobby oyebité, on est lobby na biso. Pour les cas Jimmy, moi, la limba saloni. On a osepelisa. C'est la même chose pour ça, la tinana. On peut s'embouter dans ma tanga. On a vu qu'il faut qu'il y ait un bon terme, na bateau. L'une de l'eau que sauva et l'élo. Et ça, un bon terme. Malgré. Pour Linda, Moutachile pour Bazoï na Bella et ça Davina. Malgré Davina, le mois qu'on a SB, Matikala qui zen. Bino le beau comique. Donc, t'es Nandenga solo.
bon côté. Parce que le loko comme le kilo pour augmenter ba paramètres. Nous sommes là et qu'on pèse yo parce que au bébé na battu tous au besoin na problème té. Na vie au cause à pire. Aux a pire batouana au binemi té. Aux a pire batouana té au solo la carte mais bon au faut aussi que la vie yake bwana prompt en fait. Pour au cas où pour les autres fous ta maso moment boya yote ngana yebi keza ya yote wala kwa mbuto yo si la bimisa qui liboso pour nous torturer bateau après un moment so yi basisi yo boa kiso basisi yo boa kisayo pesi la boye bisote ka boa kiso ezana ba acte miki. Bon courage à toi. Bon courage à toi. Dans mon avis, c'est très important pour un plan B. Le monde est bon. Alors, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que toujours dans le stock. Toujours dans le stock. Si réellement, Michou, tu te reproches d'avoir trahi Linda, conscience nous y est. Parce que quand se me disent de l'eau aux acharnements au Linda Zwaka, mais Linda Zwaka batuna SB au défendre. On a pas passé là nous avons ensemble rembattre être pas milité. Nous acharnement au Linda Zwaka. Bon accuser moi na sans ma preuve. Bon accuser sans pour preuve vous arrêter le lot comme bon regret ta cahier. Bon regret ta cahier. Na SB ba regret ta cahier même si la yemo ko na carte na a regret ta ligne. Pourtant aussi la zakine na linda, na lina, na gati, na balicias. SB zo samboate. SB na va compter. Basé ba jeune fille, basé kitoko. Ni ba pe bazo landa bango mais ba koma ki bazaki na bolingo tellement ba koma ki monde ba la famille ko ta baza so moni bango mona ke baza famille ba forcer te mais puis non so ba moni bi mona ke bo se kaka ya o so quel l'île va si la conseillé ma pardon il y a pas mi shoot si la ata bazofinga bana na likambo bayebi mutu na makolo te yo na yebi te soki mpona oyo yango wana nde charisme si eza charisme te en vrai dire toloba koza mama irresponsable mpo ndeti bamatata oyo ya bamishu banayel banaomi eza eloko moko yo mutu osisamu mpo soki ozwika otia ta poste la famille ya bako bana baza eloko moko boye yo protege bana no. Baka mais Linda qui date et comme soki vango ouais si la ligne n'est pas si la lembi Michou bas scandale makambo ezonga si la lemba déjà Michou mais anti ta Michou ami kende là te ba gérard ba fan. Bajira ba fan
Fali bata di badiata fallait bakanisa ki abanini après que même ça j'ai tombé au nzembo ya di badiata babina. Tu as fini quoi? Et surtout toi-même non? Alors on va t'essuyer. Ouais, je viens avec toi, tu vas t'essuyer avec tes mains. Oui.